confiance et fidélité, ya kolanda monda ekolo ezabongo synonyme ya kozoba information à temps réel. Mbote Kinshasa, Congo, Brazzaville, ba diaspora partout bozali po bino vraiment bo pesa confiance et fidélité ya kolanda biso. Tofongoli édition la biso mokona lelo pour la kolebisa bino ke audience ya député national ya mwana mboka Jama Kabound et les kalaki mokolo le 17 août à la cour de cassation ton image et commentaire. Ndeko ya Congo, boyeba ke audience ya procès ya député national, pe candidat à la présidentielle, mwana mboka Jama Kabound, et salemaki lundi na cour de cassation. Ba accusation ezalaki ebele na mutu na ye neti, outrage envers le parlement, le gouvernement et la république, offense envers le chef de l'État na ebele misusu. Ba infraction oyo asalaki yango na conférence de presse oyo asalisaka le 18 juillet 2022. Na audience wana lundi, bondi melangai ke mwana mboka Jama Kabound apesaki ba explication ya ba phrase oyo alobaka la conférence de presse wana. Alobaka ke Félix Tshisekedi esengeli azala considéré lokola danger na présidence de la République démocratique du Congo. Liboso ya bazuzi na ministère public apesi explication ya sens ya maloba na ye ke asenga na peuple congolais ya kosala nyonso kobo ya Félix Tshisekedi na ba élection oyo eza koya po aza komona ke mboka eza kotambola mabe na maboko na ye. Ba danger yango eza lokola souffrance ya peuple, insécurité oyo eza koumela la partie est ya République démocratique du Congo. Banditisme urbain, le kola bakuluna, pe ba enlèvement. Pona ye danger eza suite ya absence ya projet social ya kitoko, pe absence ya programme na bokonzi ya mboka po nyonso baza kosala neti kaka baza komeka pe yango ezosala ba erreur. Pona Jama Kabound nyonso alobi esengeli ezala considéré le kola candidat à président sine alobi et non comme un simple citoyen. Yamingi po Azape président un parti politique ya opposition pe aza lisusu député national. Akia lisusu musika ya kolobela ke oyo alobeli Tshisekedi papa na ye Etienne Tshisekedi alobela ka yango président Mobutu pe Joseph Kabila Kabange kutu. Etienne Tshisekedi abengaka Mobutu liboma mais bakangaka ete. Kaka na audience wana aza ko accuser pouvoir ya Félix Tshisekedi ke baza ko agir plus brutalement que régime oyo eleki. Mwasi na ye azalaki arrêté pe condamné pona ba mabe oyo ye mobali asalaka. Akamwe ndenge niveau oyo makambu ekomi kokoma. Pona Jama Kabound bondi melangai ke alobi Mama Marthe atika jamais kokanga ye na Mobutu pe Mama Denise Jakeru Kabila atika jamais kokanga ye même kokanga mwasi na moko Jama Kabound. Wana nyonso bondi melangai ke eza maloba oyo ebimi na munoko ya député national mwana mboka Jama Kabound pe na suka audience boye bake bazongisaki na boloko ya makala pona kozela audience ya sima oyo eza prévu lundi le 14 août 2023. Selon ba avocat na ye pe le mambo ya parti politique na ye bango baza koloba ke Kabound aza otage ya pouvoir. Ba question misusu Kabound aboyi koloba po état homme d'état a préféré abomba ba secret mais abetika Kabound koloba ke atika Félix Tshilombo po amona ke social eza kitoko te epai ya peuple et surtout ke ezala bato misusu baza ko toucher $30 000 américains par mois, mais misusu $100 per misusu kutu baza kozanga même ata 1 franc. Na titre de rappel, il faut boyer baké na cadre de processus électoral, parti politique et alliance pour le changement à mboka Jama Kabound. Bango bazate parmi les 910 partis politiques. Oyo ministre intérieur atini na seni donc bango kutu bolongola idée po bakokota na masura ba élection oyo te yango biso Tobetisika Kambonda. La visite et évaluation na ye asalaki na partie nord-est République démocratique du Congo. VPM ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba a félicité ba soldat pe a encouragé bango. Mana Congo bondi melangai ke VPM ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo abetaki batu kuna na nord-est ya mboka. Na cadre kaka ya kovandisa masolo kitoko. Na cadre la visite d'évaluation ya ba opération militaire ya 3e zone de défense Jean-Pierre Bemba asengi toza la kaka même morale donc ya ko défendre mboka. Ya solo toza attaquer na Rwanda, toza pe ko se défendre. Chef de l'état aza ko ba moyen mingi po asilisa problème oyo. Aza ko moderniser armée po nyonso e comme kitoko. Jean-Pierre Bemba aza pe ko encourager collaboration na Kenya malgré ezala ngo kaka pona tango moke. Alobaki yango liboso homologue na ye Kenya Aden Baré Douale. Na oyo etali logistique bondi menangai ke yakobanga EZDP mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi azala kati ya masolo wala parce que alingi FRDC bazala na logistique ya kokuba
pe na formation moko ya kitoko na ba unité nyonso po tozala bakodo to pe na bambula matanga ya kokemba na nzoto oyo bakozala toujours prête ya kodefendre mboka. Mission wana ya kitoko oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba asalaki ya évaluation ya formation ya ba unité ya FRDC oyo eza kopesama na ba instructeur congolais pe kenyen na camp militaire lieutenant général Bauma esalike a félicité basoda makasi ndenge baza kobunda po kimia ezonga na partie est ya RDC. Na kisangani boyebake VP de défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba na homologue na ya Kenya bazwaki ba honneur militaire avant bayamba bango la mama Madeleine Mikomba oyo azali gouverneur ya province ya Chopo nyonso elekaki kitoko yango biso Tobetisika Kambunda. La voix des sans-voix a sa félicité ministre enseignement primaire, secondaire et technique. Na ba mesure oyo bazui pour la rentrée scolaire 2023-2024. Image pe commentaire. Monnaie Congo, touti qu'on a communiqué oyo. La voix des sans-voix VSV na mokuse. Azako sepela mingi. Na ba mesure oyo ministre enseignement primaire, secondaire et technique EPST. Mwana mboka Tony Mwa Bakazali azui pour la rentrée scolaire oyo eza fixé le 4 septembre 2023. Ba mesure yango eza concerné ba école publique et privée oyo eza na RDC Mobimba. Parmi ba mesure yango eza bongo paiement ba frais scolaire eza obligatoire na franc congolais. Ba pekisa ba responsable ba école ko exiger ba parents ba futa ba avance ya frais scolaire topé ba frais inscription pour la base handicapé ba frais confirmation pour la ba ancien. La voix des sans-voix boye bake asengi pe na ministre EPST atia plan moko ya suivi pour la rassurer soki ba mesure oyo e kozala respecter po ba mesure ya kitoko boye esengaka suivi ezala parce que congolais azalaka na mutu bakasi et surtout que ba lula na bango mbongo koleka esengeli pe plan de suivi wana ezala accompagné na sanction ya makasi oyo ekoservi ba exemple et pas ben école oyo eko-respecté yango te. Po ba mesure yango ezala kitoko pe esima partout pour na soulager ba parents pe na ba élèves. La voix des sans-voix asa conseil au gouvernement central en général pe na ministre EPST en particulier baye bape kozwa charge ya ba salaire ya ba enseignant la ba frais de fonctionnement ya ba établissement scolaire la ndenge ya kitoko comme maintenir peut qu'on renforcer ba test ya admission ya ba élèves ya sika pour na combattre la qualité enseignement biso mona école pe to sepelle ba mesure oyo to sengi pe en tout cas boye bape ko futa ba enseignement kitoko de manière que nyoso et seulement avec impact na idéologie yango to betisika Kambunda. Toza la brève na édition la biso na mokwalelo na oyo etali examen d'état année scolaire 2022-2023 ndenge ebimi kakate boye bake basate ya correction eza kokangama awa na Kinshasa faute ya ba moyen baza kolela déjà baza impayé na lo ya ba agent wana eza na ba enseignant oyo ba corrigeaki et na FEP ya 2020 na ba oyo ba autre corriger tenasop vula oyo eleki donc ezo sera na gouvernement au salama eloko po nyonso esila kitoko. Le numéro 1 de Kinois, le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka, a confirmé que le marché central de Zando et Kozala Kitoko d'ici novembre 2023. On a image de commentaire. Mona Congo, boye bake le numéro 1 ya Bakinois, mwana mboka le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka, abeta kimotu na marché central oyo tobenga Zando. Pour na kota la avancement ya boulot tope misala ndenge eza kosalema azalaki ye mokote atambolaki elongo na bamambo ya gouvernement na ye mais ya esengo eza ke le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka asepeli po aza ko rassurer que Zando ekosila kitoko avec impact pe idéologie na 16e mois de novembre kaka mvula otozali ya koyeba eza ke plus de 60 000 commerçants de bakozwa bisika ya mingi ekozande ba oyo bazala kula kalapo Bangonde Esengeli Bas la première bénéficiaire. Bon, d'ailleurs, Bissot, tu es de l'eau visiter grand marché de Tozako Tongango. On rappelle que Tozako matérialisé vision et Tata Mokonjeko, Félix Antoine tiré de Chilombo. Oyo, Bakomani Soba le peuple d'abord. Alors, on a quatre visions maintenant. Tu as dit qu'ici, il y a Rotonga, marché à Sikamonene. On a et permettre ma maman nyonso ma commerçant nyonso au baikoteka awa bakota nakati parce que liboso marché central ezalaki na 3500 places
Autre tongi ils ont plus de 80 000 places. Oyo ba maman bakoya oteka ba vendeur nyonso ya ba marchandise nyonso oyo olingo so marakati ya marché. Bosimbake misala ezalo wana oyo babukaka depuis mars 2021 eza kosalema na maboka ba français na entreprise Sogema pe na monté 35 millions de dollars américains au gouvernement abimisa po etambola kitoko. Bana Congo to pe bana Kinshasa baza kozala marché oyo po ekosala bango kitoko avec impact de l'idéologie et surtout que ce que monde ba tongango en tout cas bon nimelanga misala vraiment et salima ba reporter mingi ba comme le kuta à la vie prophète à Kinshasa mais so pesi confiance fidélité na mona école agence au cause reportage e ko tika souvenir ya bon moina yo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Elumbi solo ya kopola diplomatie ya Rwanda ezisuka na yombo partout basoko boya ba ambassadeur na bango. Ndeko ya Congo bon nimela ngai ke diplomatie ya Rwanda elumbi solo ya kopola po eza kobekisa mbunda ya mabe makasi. Bokotuna ngai nini ba ambassadeur presque oyo Rwanda aza kotinda na ba pays mingi baza koboya bango suite ya ba sanction oyo République démocratique du Congo aza kosenga kaka nenge pouvoir ya place eza kobenga yango diplomatie agissante. Mikolo o elekaki bondi melangai ke Belgique aboyaki kopesa accréditation na Vincent Karega oyo azalaka ambassadeur ya Rwanda au la RDC na bangonga oyo Ruchuru Masisi pe Nyiragongo ekomaki mabe makasi suite ya ba rebelle ya M23 oyo baza soutenir la armée rwandaise na bayomo wana kako o Rwanda zalango akelango ti na Belgique kuna pe babwakisi ye tellement que yombo ezaka kolanda Rwanda bameki kotinda ba ambassadeur misusu na Égypte na Angola bondi melangai ke kuna pe baboyi bango eza bango Charles Katamba pour la Angola pe Dan Muyumba pour la Égypte. Diplomatie ya Rwanda ezisuka na yombo kutu ba observateur mingi balobike ezande résultat positif ya plaidoyer pe ya lobbying ya Kinshasa pour sanction ezo Rwanda oyo aza ko agresser République démocratique du Congo yango biso tobetisika mbonda na ville province ya Kinshasa ezaka na fondation moko de sala musala kitoko fondation Jonathan Sangu baza ko organiser sortie officielle bango avec impact pe idéologie botana numa sport oyo po boka lengi. Mama papa bana matete yoka sango Quinoise quinoa bana ya matete ana vitamine ba lokoro Ba jeune fille ba papa ba maman. Oui, la fondation Jonathan Sangu vous invite à prendre part aux manifestations organisées en marge de sa sortie officielle ce samedi 2 septembre 2023 de 8h juste à 11h juste, marche de santé, de sensibilisation et d'adhésion massif. Et le dimanche 3 septembre 2023, de 15h à 18h, grande cérémonie de sortie officielle avec les invités et toutes les autorités. Nous vous appelons à venir vous adhérer massivement pour renforcer les capacités aux personnes vivant en situation difficile, les enfants et jeunes en particulier. Jeunes, au côté kozala maçon, architecte, informaticien,
tout ce que vous êtes. Boya ebele boya na fondation Jonathan Sangu. Ba solution nyonso o boza nango besoin. Ba o sisa ba classe bazala bandako misala te nyonso eza wana. Surtout toza pe na ba maquillage, to na make-up, coiffure, makambutu. Ya kana fondation Sangu ebengi bino za na pona formation. Toza ba jeune fille, to bengi ba jeune fille, ba papa, ba maman. Eloko bozalaki kozela yangoyo. Koma tobenga Fondation Jonathan Sangu na 097 82 76 398 pour participer à la cérémonie de sortie officielle. Quartier Ngufu numéro 28D, commune Yamatete. Référence Église Héritage des Vainqueurs. Bienvenue à tous. Comme journaliste professionnel, il Simba caméra qui toque, peut posséder un montage qui toque avec beaucoup de professionnalisme. Kima Manguna, centre de formation média indépendant pour kuna, professionnel média de sa formation. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Mobangela accident et salami la reprenga ba suite ya explosion ya camion citerne. Image pe commentaire ne ko le bino makambo le kala kuna. Ndeko ya Congo, boyeba ke mokolo ya mardi 8 août à 2h du matin, kuna la route bypass, juste kaka la reprenga ba, la tronçon entre station campus Iniki ne peut reprenga ba, camion moko ya carburant et s'explosa qui suka na incendie oyo et tumi ba maison commerciale pe bandaku oyo ezaka nzinga wana na entrée rigini juste à la commune ya Lemba. Yakoyeba ezake déjà na 2h du matin wana, des personnes bamaki bango na hôpital pe 3 misusu bazalaki na état moko ya mabe selon ba explication oyo toyi kozwa epai ya batu oyo bazalaki sur place. Selon bango chauffeur azaki déjà mobulu na volant pe aperdaki contrôle nde etidaki ye atuta poto moko ya snel nde ba étincelle ya câble électrique ebimisi moto esangani na carburant yango nde esali mobange na incendie oyo ekokisama. Ya basi pe ya mawa ezake si tokoma na ntongo makasi moto ezalaki kaka kopela malgré intervention ya deux équipes ya basapeur pompier oyo bayaki ko-intervenir pour calmer situation wana depuis 3h du matin. Mais bilan officiel nanu tozwi te, mais circulation routière toyebi ke ekomi difficile et surtout ke batu baye ebele kaka mpona kotala ndenge badega oyo esalami na esika wana. Biso mbonda ekolo tobetika mbonda mpe tosengi vraiment na l'état ayeba makambo bamituka oyo ma bakarburant ndenge nini etambolaka mingi bacontrole technique nango mpe ezalaka malamu. Bana mingi surtout oyo ya ngambo ya debono mpe ya ngambo ya njili bakomisa rivière njili to mpe ya njili piscine na bango kokamwa babanga teke eboma bato. Mwana Congo esengeli koyeba ke na tango tovandaka na bandako tobotaka bana babimaka bakendaka bakelasi, mais il faut tozala na mayele koyeba ngonga na bozongi na bango po bana mingi tomonaka soki babimi kelasi basanganaka groupe bakendaka kosakana kosala baje ya ndenge na ndenge. Tala lokola bana oyo bozali komona tozali awa na mai ya njili oyo mingi bamesa kobenga rivière njili mingi na quartier des bonhommes. Quartier des bonhommes awa na commune ya Matete bana oyo basilisi kelasi me baponi na bango shwa ya koya kosakana na ebale oyo eboma batu ya ndenge na ndenge. Tala ndenge bazali kosala mapate na bango bazali kosakana me bapara kuna bayebi kaka ke bana bazala kelasi yango esali mabe makasi mpo biso magazine Mbonda ekolo. Tango tokiti sur le terrain boyo kabino monde bana babeti mbonda don ta bal to sisi yango tono sokola to sala bali pate to sala bali
so wasi mabali yayi te ya la ali pete mo ça la rara to tu beta bale ala terrain to azo misa to kwei so bale tritier alandi so ngeti to te okota sama bi mpandi elo ba saison na moto to beta bale onde ka to sport poto lunga basalite ici nanka awa tokosenga na baparent boye bakozala prudent mpo mai oyo emelaka bakolo bakoko bana mpe bato ya ndenge na ndenge koexpose bana baya kosakana boye na bavolonté na bango eza malamu te yango tokosenga na baparent boye bakozala angele koyeba kopesa bana mateya malamu ke ntango basisi kelasi bakoka kosedirige bango na ndako mpe bisika kosakana eza ya ndenge na ndenge boye bape komemaka bana tala bapisine mpo ekosala mwa eloko ke baza expose na baye munene na njili awa koyeba esali mabe makasi yango biso tobetisika mbonda toyebi te soki mpe ezalaka nkoto mpe nini mpo liberté mpo bawewa ekoma vraiment libertinage tonana elema oyo Mane Congo toyebaka te comportement oyo tomonaka epai ya bandeko na biso bawewa tope ba oyo bamesala bikokumba bamoto soki mpe euta wapi parce que epai na bango liberté ekoma lokola libertinage bino moko botala comportement oyo mundele tope congolais asalaka passerelle pona bato makolo bakatisame lokola bango bakutaki na mokolo oyo ke misala ezalaka na boulevard mingi na cadre ya 9e jeune de la francophonie bafongoli nzela mosusu bango bakomisi passerelle nde esika oyo esenge na bango bakoka kosala mouvement ya kotraverse boulevard esali soni kaka ndenge bozomona boye kitoko te en tout cas congolais comportement oyo boyebaka ke tango bapaya bazoleka baza komona yango eza kosekisa na tango mosusu me na ngambo mosusu eza kolakisa vraiment ke civilisation na biso ezongi nsima boye kitoko te bandeko na biso bawewa okotambola na nzela esika balobi ke koto ezali sens unique bango bakoprefere baleka avec terme babengaka ke toza kolia mbwa toyebaka te soki ezalaka ntango boliaka mbwa nde esalaka mutu ebeba esali kitoko te yango tobetisika mbonde tosengi vraiment tochanger comportement un vrai leader oza na vision ya solo esengeli aleka toujours liboso ya caméra mbonde ya ekolo mpo atalisa vision na ye sans débat. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimutema mabete. Bato mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda.
Caricature ya lelo le VG Sidjemba Koko Tiri Tiri et l'on a écrit de ma tête à élément de Tozuku dans la machine. Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour Baya Mingi. Babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka. Et comment musala oyo komona Moyibi famille na emo bimba na babokilo pena mwasi na bana baeba déjà ko papa na bango ke papa na bango azalaka na Moyibi partout atambolaka même là-bas arrêt même le parking ye aiba kaka. Yango lelo oh le petit mystérieux zinga zinga koko siri siri ba beta ki li solango. Bino moboka le petit mystérieux ndenge nini azakoloba. Pose bondo abeta maki mabele ba parking. Kaka na paki se bondole Moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi Moyibi okobeta malelo se bondole Moyibi abeta mana façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le Moyibi kao nzoka salaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo foso la kala calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango esenga foso la angele po makamwa bisike sama na bulango amemel pe abukalite amemi se bondo inde na hôpital na cadre ka idéologie po ayebi ke bulango ye pesa ka waya akota stratégie ngo yo kamer kuna epa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre ba voisins kasi tala ndenge basangeli epe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alani makamango ndenga moneli ndenge mwasa kotele mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yo kandenge azopesa les rapports je tiri nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Thierry le kola sangana toujours le vieux moko sage yo ka le vieux Thierry kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima Kimoyibi ya mwana na bango to mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe okokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga gonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce ke article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobetisika mbunda abotama lelo ye nani igrida mateta ozali réalisateur ape monteur ya mbonda ekolo magazine actualité donc boyebake champagne nde champagne ezomelama avec impact na idéologie ebongo ntaba ezolia mataba mobima na kwanga mongwele moko na pilipili ya kubweta onga moko le DG Olendewa na cheli yango avec plaisir et surtout que Wilfried Samba Medine Kamembe na staff mobimba ya mbonda ekolo tozali wana mpona kosepela elongo na ye tosouete kaka joyeux anniversaire Happy birthday Happy birthday Opa à travers page rose oyo de la kisi ke tokomi na suka édition mokola lelo na yebi ke bozaki toujours ebele ko na biso pe bon continuer ko s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso monda école officielle pe bon la biso ba publicité na bino ba activité na bino ba conférence politique religion to pe ba fondation to collection kitoko avec impact na idéologie pour avoir professionnalisme ndé ezo sama na musala merci na Wilfried Samba pe na Benjamin Kilunga o bazaki na sima ya caméra mpangi Rachidi na Medini quand même mele ba sima ki vraiment édition mokola lelo igrida matitande sima qui réalisation le montage atako les amo ko la fête cinéma en edewa la simple présentation mais to aussi c'est un gros beauté pour il faut la ça quand même dédicace ya makasia et pas ya mwana mboka Franck Mokonzali Zambour papa Franck Ozali Mokonzali Zambour en tout cas la Belgique encore à Pambola pour na bike kuna masolo de tambu ça makitoko avec idéologie la bonne sanité famille Fata qui surtout mingi na Karine Fata qui Ozali vraiment qui on karongui wa manongui et singer. Tout la prochaine masse au Azongité.